Nzambe l'église catholique banda bo mwana ye mama na ye azalaki obenga mama légionnaire na kati église catholique lokazo kena mwana ye mingi l'église Jean-Pierre obotuma bana misatu ye moko mobali na bazoka basi mibale bazaki na ye mingi l'église. Mike Mosisi bonsoir bakenda na ye mingi l'église pour mama na ye banda bo mwana ye a mesini na makambo ya bonzambe avec ko banga ko linga basi a koli mingi na makambo ya église catholique ba sango beleki pe mwana mingi koleka kutu ya bisaka mama na ye pourquoi pas o tche pour ça mwana oyo akoma na ata sango tozwa ye to bokola ye to kolisa mama na habité lokola na kala mwana mobali moko na ko linga mwana nga un jour abala bota apesa ngai bakoko bandeko nanga Jean-Pierre na okona na ye ayelinga fille moko na Kinshasa ya sénégalaise. Babi bolingo ponaka ekolo te. Jean-Pierre ayelinga fille ya sénégalaise, ba yeko betinga fille na 3 ans. Bolingo penza makasi beni miracle masona ye bandi. Bolingo makasi yena mwana mwasona balingana ki mingi ya mingi. Mwana mwasona ebisalobi omoni biso le lenge moko jibashi chongo bonga pa ba conseil na yo les conseils à émission et pas la biso to bala ba vierge de longa la kosa ni sandoto na yo te poso ki na sali yango ba famille nga ba apprendre ba ko régner na kata libota mo ba la bisa habiter nga na lingi yo à l'époque avec na âge à 18 ans abi nga na lingi na nga yo katika yena mo yo ko mitungisa zate tot ma biso ensemble parce que nga ina ko bala yo bande ko nga aye ko linga mwana mwasuana tanga lingi fi wana bolingwe bani nango jibanchi chongo bolingwe bandi na mwana mwasi na sénégalaise fi na yokumba zemi tanga yokumba zemi Jean-Pierre apprendre yango bonsoir Katika yen bonsoir Givenchy ayebisa lobité omoni ngai soki mama na nga omoni kozo na zemi bakosanga mabe vraiment je préfère kolongola zemi oyo na boyi makaba ya kobota na yo ya lobi nga kolongola zemi oyo te na préféré pisa ba parents nga ki na zemi na yo soki ba ko benga na ndaku c'est pas grave au moins na ko vana te pa na bino to na ba jeune na binga ba longola zemi te moi na sele yango ekozala te Jean-Pierre alobité nga pe mo yo bote zate na ko permettre yango te Jean-Pierre ko dokutana ka tata moko ya filmia ka na ba quartier na ya Kinshasa ayebisi ya filmia ki moi sinanga na zemi to na so ba jeune tra ngai 18 ans yekutu 16 ans soki na nabiki abota mama na ngai kuta ko yina ngai ba osi na ba démarche na kende poto na boyi ete fi abota na mwana e koma problème e komi ko tungisa eti alinga kufa ayebisi mama na yeke ngai na longola ki zemi ya Jean-Pierre baba na abusu melo na kasabubu yene mutachaki nga zemi oyo na kene ko longola ngo ayemenge pa docteur moko boy songolo yango wana longo nga zemi soki na kufi elipo na Jean-Pierre tangu fi asiko makabwana akati motema bandeko nanga fi wana kufi famille a mwana mwasa mzaki ba sénégalais ba keye pa ya ba Jean-Pierre ba sali scandale moko à mort ba ko ya kumukasiko Jean-Pierre parce que mwana bango akufi ba ko sala nini ba bi Jean-Pierre mzambo bi mwana biso bango ba lebe nzamba porter plainte Jean-Pierre akota prison te ba mona ta médecin yango nani ba yeba ki médecin te mama ya Jean-Pierre a dit Jean-Pierre akimisi Jean-Pierre pas noko na bandali abi Jean-Pierre soko vandi awa na moni ba ko bomela ngayo kende ko ne pas na bandali to lukela o solution okende poto Jean-Pierre akima classe bango busumelo wana akenda ko vana bandali pa noko na ye tellement ba sénégalais wana ba lukela ndenge nyonso maman na épée à mon immobilier Jean-Pierre comme sur la ligne d'auto à mon avis on va bimelaka makamwa ndenge na ndenge aye ko bisa sango loka baka mwana moko ba sango ba linga ke mingi aye bisa sango ngai awa tati ya safi bonsoir copine na ngai longoli zemi akufi na yebi kama ko sala te ba lu kisangai babo mangai to ba changa na prison sango na exelo bi Jean-Pierre ngai na linga yo mingi toko sala boy
na koede okende poto okende Italie okende kovanda kuna mais okende en tant que au moins dans l'église catholique batina toujours bato bazaka basango to bakoti musala ya kisango sika bakende voyage na Italie bakende ko apprendre makambo ngana botinga okuna okende comme ça okima pe mboko yo mais so be okei kuna linga ovanda pe kuna te ba 2 ou 3 ans na place ba botinga okuna ba na ni kuna pe basango ovanda avant obima ko na église catholique Jean-Pierre Andimi sango wana aidé Jean-Pierre Akimi a commis na poto na Italie. Jean-Pierre avait 2 ans. Sanga yebise ke beta 3 ans pour ebima mabete. Na kati ya 2 ans wana beti ayekuta na fille mo boyekuna fille yango bena na Londres. Fille yango ayeko minga Jean-Pierre abi Jean-Pierre ngalingi na ngayo nduka na mobali ya kobala. Soko na oprela bana ngayo to ka soko vanda na Londres. Jean-Pierre amoni pe kembo na vie na ye. Animi pe fille yango babani pe akina bango pe ovanda na Londres. Ba comme na Londres. Ba beti 3 ans. Zemi yakate. Jean-Pierre a mécanisé tout le monde sur le réalité. Ce qui moi ça veut dire que un médecin, bah c'est un normal. Hier vous n'êtes pas naé, bah c'est un normal mais moi si azo ko zimité. Jean-Pierre a dit ah, il y a mon président makamunini. Pourquoi moi c'est azo ko zimité? Azo pas copie libanda et simbaraté. Bois de ben bonsoir. Azo ba copie libanda pe et simbaraté. Jean-Pierre a dit e ko makambu mususu. Nakosala nini? Jean-Pierre ayeko benga sango wana bamesana kina ye mingi na kala. Tanga bengi sanga bisango ngai awa na longa na nga na Italie. Oza père spirituel na ngai. Na longa na Italie na koma na Londres dans bonga Google na bala pe awa mwasi mais mwasi peze mi eyaka te. Nazo ba copine peze mi eyaka te. Na ebite na seloko nini? Bande kolanga c'est une histoire vraie. Sanga lobi na ye zonga awa na Congo. Omoni fille na kufaka ya sénégalaise. Famille ba selaka yo ba bikila kila. Il faut zonga awa to sala yo délivrance. Ndeko permettre yo tango ozonga na poto okomona ko botre avec zonga na yango. La voix du peuple et la voix de Dieu. C'est une histoire vraie. Ndekone yoke na Congo, lokola si abalaki azaki mukanda, akaipe okene na Congo. Akaipe na Congo, comme pe de moi bozuli ya muke akomi kuna. C'est une histoire vraie. Sangwa benye abifu baba na pendant une semaine. Alobi na ye, il faut te luka mbongo de tibokechu de dedans, tokene na morgue. Il faut okucher na ebembe ya mwasi de bibembe ya basi. So coucher na bango et qu'on permettre que tant coucher na bango comme ça qu'on a esprit à fille wana kufaka. Fille wana kufaka akolongo na nzoto na yo na rosela ba prière à suka comme tant qu'on na poto moi je na okumba zemi. La voix du peuple et la voix de Dieu. Moment na bino masole koki bobonga makapenza parce que masolo oyo eze a passi. Jean-Pierre Abitra bi ah sango. Ngai peut-être no coucher na cadavre sanga lobi na ye soko to sali yango te oza moto ko kufa parce que famille wana ba ilaka pona mwana bango ti lelo azali mwana moko abote na kati na libota wana délivrance na yo il faut coucher na cadavre comme ça ngai te olanga cadavre wana na ko sala ba prière moko et refungula nzia na o nyonstu. La voix du peuple et la voix de Dieu. Ndeko wana azaki suna chwate ayebisi sango to coopérer na ba gardien oyo ya morgue. Bayoke na morgue ya mama emu. Ndeko na mobali a coopérer na ba gardien. Abiso ya bayebisi pe fola na ebembe oyo ke mutakufi lelo. Elle n'a pas encore resté oumei na morgue. Mutakufi lelo asali makamne pe ka lelo. Et il faut ça encore ba minuit. Ndeko wana aye coopérer na ba garder wana ya mama emu. Apesi bango mbongo ba permettre accoucher na cadavre moko. Mais si ko ba ki ke il faut accoucher na 2 cadavres car de mon a toujours tendance. Accoucher na cadavre moko ba ebisi il faut ça sur na 2e cadavre même scénario.
aye ko pe asu mbongo mosusu accoucher antuna de bibembe ya bana basi bandeko nanga ndeko wana aye ko zonge pa sango abisango mission accomplie malgré que ça on a ko banga nyonso azaki na choité moko ezaki jeune fille moko ezaki maman mbimba ya mkolo akola femme branchée bonsoir association tango asilisi makambo wana sango ye komema ye na bamini bakesi kuna kati ya cimetière lisolo ya lokuta te bakele na cimetière place bakundaka mwana mwasi na sénégalaise wana asabeti antu ba 6 ans na poto mayebaka cimetière bakundaka fille wana na ma coopération ya mbongo ya Congo kopesa mbongo pesi boye bakoma oti place bakundaki moto wana bakundaki fille sénégalaise bakei na place bakundaki fille sénégalaise ya Claudine yele ma grande sœur à moi baye osas comme incantation yena sango bani ko sa incantation na kombo ya fille wana alobi penza fille wana bimi na kati ya tombe na ye fille na bimi na tombe na ye abani ko sola na ye alobi na ye kobota na na maboko na ye akotia kobota na ye te alobi na ye ndenge ezali boye kimberli kadi na mon petit frère à moi propre ngai il faut reprendre ya comme étant mwasi na yo parce que on a place à okende te place na okende ezate sanga lobi on pas question toye appelé aussi l'incantation parce qu'il faut libérer nzoto moi na mobali oyo. Il faut libérer ma botte na ye. Il faut libérer ma kamuna ye nyonso. Ba cauchemar il faut elongwa. Moi na mwasi na lobi ye akotikete. Azana besoin ya garçon wana vie na ye mobimba. Parce que place ya kenda azora kimia te. Et le corps garçon veut passer dans une catastrophe na cimetière. Ba bimisi corps na ye. Et la qui c'était azali d'accord akoma mwasi na ye amona ka ye boye ko tuzo mona bino na ngai gasana makame komi ndongo sango abandi ba prière na ye et pas que nous ba sénégalais pe no simba te sango abandi ba incantation fi wana limwe sango lobi na ye mwana mwasi na esprit makasi na ye eza penza makasi mengai na kolonga yango tozonga lobito ya même soka koboya ko libérer yo to encercler cercueil cimetière parce ba kundae to kosala ba signe yango balobi croix ezaka pe ya Yesu mais ba croix musu pe ba croix ya Satan makam esemaka na bonzambe esemaka pe pa ya diable to na ba même cérémonie sanwa lobi to kozonga lobi nango Toreso kwa sacré sikoyo place bakunda ye comme ça ya kisuko bima awate po ya kotumisa molimo na yo bakei wana bazui croix bakati nzete basali croix balingi singa ya rouge bakundi place bakunda fi wana babwaki ba obélite na bango babwaki ba huile babwaki ba mungwa sangwa bisi baloba abina garçon a tourné 7 fois. Garçon n'a pas tourné cimetière, on a fait cercle, on a fait passer pour qui 7 fois tourné en haut. Ça m'a dit, ok, n'est-ce pas beaucoup de tâches ce matin. Tous ceux qui est au lali l'église, l'homme n'a pas dit là, aux zones de la photo. Aux a déjà libéré. Baïbi c'est que, aux libération na yo. Libération na yo est mon ami. Ndeko mobali a sepeli. Akamati penzela a zone de la photo. Même pas une semaine, avec ça que sango a koufi. Bah prendre maman na que ah Jean-Pierre, oyebi abe ozo ki ne pas na abe kingani, ba kutake a koufi na kati ya ndako. Nenge pa koufeli pe to yebite. Bande ko na yango milimo mosusu ba ke na ko provoquer ya moté. Jean-Pierre akoti ko banga, alobi oh maman bakutira kufi bona kati ya ndako wi bakutira aba kufi likamba kufeli e banite Jean-Pierre Kobanga ezuye malobite peut-être abe passé akolaki et cause a passé AVC et cause a pe maladie moko yeli pe na butu yango aba kufi et ba prendre liwe abe même pas un mois akoma komona mwana mwasi na bimelaki na kati ya ndako na e first ne gana koma ko yebise que Jean-Pierre ngana mwasi na yo
na pe na posa na yo. Il faut bengana mwasi no ya ndaku. Po yo nanga tuzala mwasi na mobali. Mwasi ndo kwa na ngai kaka. Na lingi moto musu na kati ya ndako te obe yo na ngai. Jamais bosa wa kika voya pamba alobi o. Mais on voya mwana mwasi na yebe zaki copine na kufa kati. Abi su Jean-Pierre abangi. Abi si mwasi na mama. Ozoka bakamunga na zoyoka, mwasi alobi na zokelo ko mokote. Parce que moi, si on a que Jean-Pierre a le sera zemi ya copine na kanakin fio na kufaka. Jean-Pierre a eu kobang et côtier habité. Aziba obek ne a boki partout. Abia ko de kanango. Bala ina butuna moi si na ye. Aba lukabe moi si na comme le fio na sénégalaise. Jean-Pierre a gangi. Alors lui na bimiso bima d'accord au nom de Jésus. Moi ça dit mes chéris. Pourquoi je m'aime encore au nom de Jésus? Alors, les amis, yote les sénégalaises wana. Alors, les sénégalaises oh wapi ponga na ebiete. Ayebi c'est que na la sénégalaise oyo na yebi muto na place au Fidjes et guerre ma chérie à moi. Moi c'est remis kolekela e. Abi mes papa. Ngai a na sénégalaise te. Comment il sait qu'on la sénégalaise? Sénégalaise a vraiment ali nani. Jean-Pierre moi bete di solo na ezali kilo azo okate mima. Jean-Pierre Avandi a qui une église catholique à Poto. A une église catholique kunapi na Londres. Place Jean-Pierre à Coma. C'est une histoire vraie. A une sango abani kolela. Alobi aluka sango ya salaka makambo ya exorcisme. Parce que makambo mo na vie na ye est là sous normalité. Soka lali amona mwasi na ye a comme le ngafie na sénégalaise. Ce gars va dire qu'il va faire de l'Icolobela. Azo mo na komi le komoko ya anormal. Sango ba ebisie ke to koso exorcisme. Ke ne pa na yo lobi ya kana herboye to bana ba prière na yo. Jean-Pierre Azongi. Tango vengi na ndak ake na cuisine amo na fi wana. Ake neboye akomi ko ganga nyoso yemoko azangi kimia. Azo ka soko na kati ndaku na ete. Ate mana balabala zo mona fi wana. Akomi kolobaloba yemoko na lingite tika ngai ngam na bomaki yote ezalaki zemi. Moi ça se poser question mais qu'est-ce qui ne va pas? Oye kome loko nini? Bande konanga. Je o sama ba pesi rendez-vous lobi na makende et comme ina tongo Jean-Pierre a sukoli mai normal a vu voiture a comme na voiture a sali accident. L'accident c'est qui m'a collé et boukaniye. Mais il m'a eu un l'hôpital. Baké dans l'hôpital qui m'a collé boukani mais il m'a moi sinae. Moi c'est que ne m'a l'hôpital à ni mobile nae. Alors mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon bel a dit que n'a pas au ma voiture donc on a fille on a pembe nanga. Yango to c'est que atika ngai na mona dit que camion de quoi liboso nanga yango na saki accident oyo. Moi sina habité papa. Na moni makambo yo to benga pasteur na biso parce que yo ali okomo ke na boye na moni liwa ezali koya. Comment se fait-il yo fiona sénégalaise avec copine yo akufi akomi ko bimela yo to vena ngano awa ava ko to kende Congo makambo o ezalaki na ngote. Comment kata ko uti Congo makambo ekomi koya. Bande konanga Jean-Pierre ebisi mwasi na ye mama na boyi ko kufa liwa oyo témoin azate mutabi solo o azate na lingi obele na pasteur na bino aya na ebisa ye meme biso to balinga na yo na zomuna ka mwasi na pembeni mara suye mokote na komi komona ye na sango wana msuma ko batumi bale Jean-Pierre azo ganga na kati hôpital et pas il colle boukani côté va passer bakisi il y a tranquillisé pas comme le colle un fou à l'hôpital azo ganga azo kata basinga akoma mona batimba le pembeni na ye. La voix du peuple et la voix de Dieu. Moi c'est akimi abengi pasteur na bango abi papa pasteur mobile nanga zo kufa makamazo de bakona kati hôpital même un médecin bazo comprendre te. Même en tant que nous avons compris qu'il faut penser qu'il y a une solution. Comme il y a une bombe,
bakomi kopesa ye bakisi po elembisa ye parce que soki akalamuki aomona fi wana aomona sango aona baloba ye moko azobangabanga nayebi tokosuka wapi bandeko na nga pasteur aye okende kuna pasteur ntango akomi na kati hôpital amoi ndeko wana mobali ayebisa bi papa ngai na ye tosola ngai na yo oyebisa ngai nini eza kotungisa yo bandeko na nga pasteur atelemi akendaki na collègue ne mpe alandelaki mpe na misala ngaki pasteur ntango pasteur amoni mwana mobali wana ayoki bana motema ya moko pasteur abi te leo tokosola ngai na yo te je préfère totyoka na mabondeli tokozonga lobi nango après 3 jours nde tokosola ngai na yo parce que leo na senti prête te mabato bima awa tokosambela mpo na yo bandeko na nga ndeko wana pasteur asambeli mpo na ye ntango asambeli na moningane mpe ya pasteur mosusu baye kobima baye kokende ndeko wana alalaki na mwa kimia amonaki pasteur te amonaki abe te amonaki frère te lobi nango na ntongo ezongi lisusu akomisi koganga bapesi batonga ya bato ya maboma na bakisa kotranquilize ye pasteur ayekoya na ndeko na ye mosusu oyo bakendaki na ejour wana akomi wana ndeko mobali azalaki tellement affaibli bakisi baopesa ye mais au moins il arrivait à parler ayebisi pasteur namoni vraiment turo liwa na nga nde ekoki parce que nazomona sango alobi azoya kozwanga mais sango yango ozomona ye ndenge nini abi pa pasteur nga na kibo jeunesse na nga na bimaka na fille moko ya sénégalaise abeti sikoyo lisoo na ye na ndenge akomaki na poto azali kobota te aye kozonga na Congo akushe na cadavre masilaki mwasi ne abima libanda mpo ase confesse abina bimi na cadavre tokei ntina ebemba fi na kosala incantation tobenda molimo na ye eye na mokili parce que tolingaki fi wana alashe vi na nga mais kobenda tobendaki fi wana baza bamusulman toyebi nini basala na tombe na ye te fi wana aboya kozonga na kati ya tombe fi wana akangama na ngai esima mikolo sango akufi nakoma komona sango tous les jours aobimela nga nakoma komona fi wana tous les jours aobimela nga yango namoni akoma okufa parce que sango alobi moma na bango ekokipi baya kozwa nga pasteur nayebi eloko akosala te mais naza na eloko moko sango apesa nga na na chaîne moko ya croix mais croix wana ali croix ya Jésus te ali croix inversé oyebi te monaka croix ya Yesu batia Yesu na ekusu Yesu atema bango sikoyo batourna yango Yesu atia mutu na se yango na ngai nalataka tout le temps kutu yango eza na kati ya poche na ngai pourtant natiaki accident longolaki yango natiaki na kati ya poche bokende mpasi bilamba na ngai ezali bozwa yango pasteur alobi ok asambeli liboso makasi azwi croix wana azwi croix na abi ok à part croix oyo ozali eloko mosusu abi te eloko mosusu ezali te à part croix na bamai apesa ngai yango beni te eza na ndako mai mosusu basango oyo akoto oyo moto apesaki ngai pasteur ayebisi ye nalingi sikoyo oyamba Yesu pasteur ayambisi ye Yesu alobi na ye dorénavant Yesu akosala na vi na yo okozwa kimia nzambe na yo la kokamba yo esprit na kotungisa ya mwasi wana ekokende nalingi etikala te siko kolia wana azalaki nango ezalaki neti ya monene mpenza ya or na médaille wana ya croix inversé wana renversé azwi apesi bango ali bokende kobwaka pasteur azwi yango asali garçon na délivrance na kati ya hôpital bayambisi ye nzela ya nzambe ayambi nzela ya nzambe balobi na ye soko bini hôpital awa obando ya na église maître le continue waka na hôpital pour na kosalaka délivrance na prière mpo na yo etango pasteur ayisi kosambela ndeko na lipongi malamu pasteur ntango bakei ayebisi moningane ya pasteur abikamata kolie oyo kende bwaka na kati ya mai eza eloko moko très dangereux moya kofaa na yango eza te botina kobenga ngai je suis en pleine émission bo excusez na ta pleine émission ti kobenga ngai ndeko wana pati bofondo el padre pasteur wana azwi kolie wana ya bijou wana bachelor maître chameau akei nango olia boka ndenge bayebisaki ye azwi alongoli kaka croix abwaki croix
azwi kole wana atie na poche na ye ndeko na paster ami bale olia bwaka ndenge moninga na fe kende bwaka yango na mai ya bwaki yango te azwi chaîne wana atie na poche na ye azwi médaille ya bwaki bandeko na nga azwi chaîne ekomi chaîne na ye kutu mbamoko atiango na kingo na ye paster akei moninga pesa komi nzambe alakisi ke eloko mabesa na kati ya nzoto ya moninga na ye nzambe alakisi sini moko ya mabemba na moko alobi o nzambe o si nini abengi moninga na paster abi papa obwaki eloko wana abi wi na bwaki abi paske nzambe alobeli eloko moko ya malamu te mpo na yo vraiment j'espère eloko wana okoma na ndako na yo te abi papa na si na bwaki bandeko na mito paster wana londres ya kokufa tango akomi na ndako na ye avandi na chaîne wana akomi komona bato na otrandi na kingo amoni sango wana ye kokanga ye na kingo akomi koganga azoka kolongola chaîne te mwasi na atuni ye papa nini alobi nazomona sango moko azobenda ngai na kingo azofina ngai na kingo me mwasi alobi me naamona ngai eloko te mwasi azokotemba mobali akomifina na kingo ti pasi nayoka mifini na kingo akufi baye kobenga na église ke tozwi matanga ndeko pasteur akufi mwasi na explike ke liwana ezalaki ya modele nini